nous beaucoup de temps président Tshisekedi. Mais na biso ki mloko la ngade la zao. Na la chance te. Il faut na za par exemple au président Tshisekedi ba bengisi par exemple na dit pas bien habité côté moi zaye moko. Toi azaka na maman Marthe. Dernièrement na matanga moko ya journaliste mo papa ngwa kufaki. Na komi na matanga na moni Félix Azoya akoti na matanga. Bon ngaze ya ta mbote mais pour mutu kota mbote bon peut-être mona ingate. Vous comprenez, mais c'est l'occasion de ce que papa Tshisekedi ngam na telema. Ah bonjour président. Pour la matanga ba to zaki belé biloko belé. Mais ça na meka na ndenge mususu. Ah. Finalement ça il testament faut. Ba comment jouer le bosso parler du peuple, ba minoko ba leader mususu non, ba sala rande ba sai na Gabon. Ça dit ba tumba ki susu Assemblée nationale. Tout le monde a le roi Liseki. Mais tant ba komi li bosso il y a nini il y a parlé du peuple oyebi ke bangi ba franchir na mur ba pauvre policier bazala ki wana ba ki un armé te pour ba ki le encadrer marche moko pacifique tous après pour l'élection tous après pour le dialogue et ce ban élection dans la guerre et oui tous après pour la nini pour la guerre ce ba même biso dans la wana. Merci, bienvenue sur la rdcongoinfo.fr. Tout le monde est d'accord. Balobi toujours dans le système il y a analyse quand les tout ça qui vient to continuer mpanzi ya politique to ba kota la nini actualité politique ezolika donc na laka qui vient déjà na koyambela bino muto boyebi bien muto alobaka bien muto ba misusu pe ba sepilaka na ye ba misusu pe ba sepilaka na ye ti alors yende tozana ye lelo na kombo ya Papi Tamba tozobeta na ye lisolo to ba nini actualité politique ezotambola ces derniers temps na katamboka na biso Congo. Monsieur Papi Tamba, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est bien, biso batu ya RD Congo Info na ebiki o ezali première fois to likana kati ya RD Congo Info et 8 mois de temps vraiment banda to ça l'émission. Alors le tozongeli pourquoi parce que actualité ezandi na ngambu na bino. Alors monsieur Papi Tamba tolingi o se présenter na bato bazuli bako otalo lelo qui est monsieur Papi Tamba na kati ya politique. Ah, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Mbote d'abord na balandinion sur rdcongo.info. Tout le monde en parle, pas de tricherie. Ndenge na landa sous grand prêtre César Ngadi, de moi loba non graphique de mutu et loba tout le monde est d'accord tout ça donc mbote na esigazali grand prêtre César Ngadi. Ngai kombo na ngai eza l'humble et serviable Papi Tamba, nazali moko ya communicateur ya majorité présidentielle, nazali membre ya PPRD donc voilà. Merci beaucoup Bino Bolandi bien alobi azali membre ya PPRD donc tout le mbie lelo poto ibapé côté PPRD neni ni masole zo tambola. Alors monsieur Papi Tamba lelo soki tolobi ki boni santé politique na côté na bino ya majorité santé politique ezandeni PPL santé politique ya malamu au moment où makamso ezo marché te mais bino ça va on a habité ce qui ba regard eza ndenge nango eza ko kena ndako abatu au comme na atanda ko bato tout ni est na ndako boande ni bato bino to bien na kati ndako oh non poto mona mwana moko abeli bozo bandeni ki boza bien non ko bela ya mwana ingo laxateur ndako na santa bien te donc moi problème muki e ko zala nango ndenge zala toujours na ba famille nyonso me ingo laxateur ke famille ezoke mabe ko kene mabe ya famille eza na liboso na au brouillard bon mona sur le côté ce qui n'est pas le cas ni pour la PPRD ni pour la majorité présidentielle. Ok, merci beaucoup, monsieur Papi Tamba. Alors, monsieur Papi Tamba, Toko Takamba, on a bien émission. Les autres qui na actualité, mon quoi, mon na katambo kanabiso autobengi dialogue. Alors, parmi dialogue, na ebi ke yo pour assister qui na kati. Tolingi oyebisasko ba na Congo nyoso bazolanda yo. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et là, nini ya bien oye lekikuna oyo okoki kobeti là-bas na Congo bazolando na ngonga o. Merci Mingi. Non, ne silipete pour se signer accord politique. Dialogue toutaki na étape belé étape al bosso ezala no plénière pour nous définir ba axe na ba commission deuxième étape bokoti na kati ba commission et après kokoti na ba commission to troisième étape tozana ba négociation ndenge salema na dialogue ba négociation zo salema et quatrième étape et aux Hollandais accord politique auto signé. Voilà les différentes étapes à dialogue. Alors na kati ya dialogue ndenge za place soit notre mika ko définir ba commission misatu tant na plénière
commission liboso ezalaki ya élection na financement de l'élection, le fichier électoral plutôt na financement de l'élection, commission mibale et l'obelaki sécurisation ya l'élection et commission misa tourner l'obelaki ba mesure de confiance. Ba commission na ba commission qui ndé ko travailler, chaque commission est adopté ba résolution na quatre commission par consensus, après ba y na plénière est adopté. Et ce plénière est adopté, dès que nous continuons à faire la négociation pour la mise en place d'un accord politique. Jusque-là, les trois commissions aux unions sont en place. Dans le cadre de la commission plénière, il y a un rapport qui est adopté par résolution. Il y a une plénière qui est adopté. Une fois que l'union est adoptée, et si nous continuons à étape, il y a une négociation. Ngai personnellement nazalaki puisque la commission c'est le cas qui na kati ya commission mais ko bimisa moi mindondo période moko opposition s'est retiré et la commission fichier électoral na financement ya élection donc soko lingi to robeta masolo ya na kati wana. OK, merci beaucoup monsieur Papitamba azo répondre biso tozolanda ndenge nini azo répondre na ba question na biso. Alors monsieur Papitamba esika obat bande ko banga balobi dialogue lokola bilongia batum susu monanité makambo bien ko bimate kuna. Alors yo mutozalaki na kati pe ozo continuer koza na kati okoki ko assurer ba congolais o bazozela suka ya dialogue ndenge kende ko assurer bango ke eloko malamu ebima par rapport eloko bango bazozela. Eloko liboso avant répondre à motuna non il faut ozoana kotala na ngonga au temps au dialogue ezui pour te dialogue et comme effectif bana mukolo chef de l'état à l'obéla qui ont mukolo liboso banda mukolo convoqué qui ordonnance nae ti te ko sala makamion so et combien de temps et pourquoi 8 ans nyon so wana ceux qui ont remarqué lokomoko na bandeli parti de quoi IDPS ezali qui favorable na dialogue président na bon même asenga qui dialogue et rwana tango ba ndeko na biso ba kamere bande ko na biso ba président kamere ba nani ba olenga nkoyi moi et belé baza pratiquement combien de partis politiques on a organisé ma marche IDPS on a prendre des partis parce que IDPS a une logique il y a dialogue lorsque bah économie facilitateur par l'Union européenne facilitateur ailleurs facilitateur à prendre des contacts notamment dans IDPS parce que IDPS n'est qui favorable à dialogue comme grand parti par parti monsieur Steve Mbikai il y a des économistes Bitakou Ripe bah là qui déjà avancé. Et que ça là que papa Nabiso Etienne Tshisekedi à Koutani avant facilitateur à la nommé bah ça là ba rencontre na majorité présidentielle ba rencontre monsieur Salman à Ibiza ba rencontre monsieur Salman à Nice monsieur Salman à Italie na kati ba rencontre que nyon soana to koma ki na point ko signer accord to signer qui est devant facilitateur Eden Kodjo et qui na hôtel Raphaël na Paris. Ndeko na biso Félix Tshisekedi alobai ke mukolo oyo ba relaxer accord IDPS a signé na PPRD article politique bon ba accord ngo mekai ko fuité na ba réseaux sociaux ti les autres c'est la Félix Tshisekedi article politique ni ne comment maki na kati accord wana la plupart makambo so otangi accord oyo majorité présidentielle ezwaki na IDPS ezali presque ba résolution mingi ezo salima lelo. Koutou IDPS a kende qui au-delà na kati accord IDPS a mekai ko senga même transition à 4 ans et ko keneti na 5 ans. Wana eza na kati ya ba accord wana ba congolais ou ba holandango bazali. Na moment wana bandeko kamere ne entre loba bango bazo telemela na biso na papa Tshisekedi pona loba ke mambo dialogue wana to lingi angote. Sikoyo eloko nini eko changer. Eko changer ka eloko moko. Lorsque ancien gouverneur à Katanga Moïse Katumbi à longwe na majorité présidentielle à côté siko na kati opposition na kati opposition comme ko se chercher et loko liboso ne bandeli tant Moïse Katumbi ayeko longwa na kati majorité a tchaki non papa mso Tshisekedi na IDPS na pembeni boko se rappeler match ya Mazembe o ebetaki na nani o ebetaki ya finale ya na kati ya Lubumbashi bomona ki ndenge komaki pratiquement événement ya opposition bande ko na biso kamere ba kendela ba Bertrand Wanga et komaki opposition nyonso kuna ba bini ba photo esali ba tour nini oyo na poto bozo mona bango puisque bazo tambola ba salaki lokola jonction ba tweet ya ba lokola bande ko na biso Olivier Kamita to na biso ya G7 ezali
oyo ezoloba nini ke non donc Tshisekedi alingi dialogue eza président moko akomi fin mandat na président mosusu asotoproclamaki fin mandat bango mibale fo bakende babiloko yango ezali nango biso bakongole tolaka mpo na ndenge na biso oyo toza na posa kaka ya kosala makambo mpo na ene moko boye bakongole to nango lorsque sikoyo processus eza engagé na IDPS contre ba Moïse Katumbi contre ba Kamere contre ba nyonso wana Eden Kodjo a sali point de presse. Abi que tozo banda dialogue semaine prochaine. Biso à ta majorité plutôt bi que IDPS a joué un dialogue. Tout ça a peu ba déclaration. Et là qu'on y échanger et qu'on changer si papa monsieur Moïse Katumbi a comme ko télémé la dialogue makasi pour na ba raison ou comme coïncider na ba débois judiciaire na etango e bandi na ba ambition na effréner à pouvoir ari okuta na papa Tshisekedi wana ba rassemblement na botamité. Ba okuta na papa na biso Tshisekedi. Bon, ma solo siko et comme ma solo sur autant article à Colette Brackman a bétageza ma solo et en pata mbongo et pesamaki Colette Brackman a pesaki na montant on les a article les soirs ils ont papier tambaté alors bah il même monté à 24 millions de dollars oyo et pesamaki sur lundi na nini Bruno Mavungu ozaki secrétaire général il y a IDPS yé a télémela ki makambo dialogue pour azomona ndeni ni parti ezokende a préféré ki atombola nde parti à travers dialogue yé Bruno Mavungu a boya ki makambo ko yoka masolo mbongo ba isolé yé moko lobika no mona so ata président sécurité comme mamba Félix na mamba famille lisolo selon peu Bruno Mavungu nini alobaki même ba moko un peu dire ba magui ba bloko ebele ezaka masolo nini ya mbongo donc ce totali Bruno Mavungu alobi Colette Brackman à lobby. Ben discrétion sur balabala. Nous sommes en droit de penser que témoignage à des personnes. Au basali plus ou moins bien renseigné. Témoignage de gros à solo. Né à partir ya papa tang azum bon wa Moïse Katumbi. Papa na biso Tshisekedi. Et si qu'on a commis otage. Banda a comment otage né otage en réseau continuer tilelo. C'est-à-dire quoi? Les patrons Moïse Katumbi. Ezali impossible muto apesi mbongo o aluwele ba avion akozonga o akoma ko sala makambo nyonso na kati wana comment expliquer to que ne dialogue yé patron azalité tango papa monsieur Sekedi ayaki na moi jié ayaki na esprit ya dialogue mais problème est ça là qui on ezali nini yé alobi na ndeko monsieur Moïse Katumbi habito kende nzela moko boyokaki période bazo yana Moïse Katumbi abi non naza na mandat d'ailleurs non to kende ngai mais Moïse Katumbi est un peu raisonnable amoni que non ata ce que le peuple mais justice ya justice ba bloko sala nga na boyiba kanga ngai so ndé pour des raisons qui lui appartiennent puisque a ba méthode na o ye moko ya nango o nga na benga méthode ba gangster donc o lia luka ba avocat pour le dossier judiciaire naé a comment ça nini mambo bagora garou ko limwisa ba juge ko limwisa ba huissier ba méthode moko boy o ezali biloko ezo discrédité peut-être mal conseillé yé mo azoye bango te kaza mal conseillé sikazali alors siko ndenge eza place wana papa na monsieur Tshisekedi tant comme ndenge wana raison valable ko ki ma dialogue ezate 1 azaki d'accord na dialogue na format oyo ba pesa ba préalable été o ba sola na Eden Kodjo na ndenge toyokanaki tangu nanyo ayeko kota Moïse Katumbi ba raison oyo ba pesaki pe ezaki balaete balobaki eza ba discussion eko le kanakati ya comité préparatoire mais lokola Moïse Katumbi azate il faut luka ba raison alors qu'est-ce qu'il a trouvé comme raison eza lokola eloko kanga bango na kingo ba abi que non Eden Kodjo aza kabiliste Eden Kodjo aza corrompu mais aza kabiliste na nini ba tuni ba question na ba tuni on soit IDPS réponse malunge ya kate réponse yé pas mutu mo kaka Félix Tshisekedi o aza kabiliste pour na nini yango poto mona ke na défilé le 30 juin na nini na Kindu limisanga lo supposo seka mais ata ba mona kongolango lokola soki zoba na bango pona makambo susu donc ba diplomate ba ambassadeur États-Unis ba pays nyons o ba kendeki na fête nationale ya mboka na biso qui n'est pas une fête kabiliste bango nyons pas comme ba kabiliste voilà un peu ne ba nga osaka ba congolais parce que raison valable o ba kimeli ezate ba luki prétexte o ba luki wana ya ko réquiser Eden Kodjo c'est juste pour na rolobani ni ke lokola Eden Kodjo nde mutu ayebi ba koro to signaki Eden Kodjo nde mutu akuta na biso Eden Kodjo nde ayebi makamto yokana po dialogue e banda raison auto pesa ya Moïse Katumbi Eden Kodjo ayebi yango te wana exista kité
Madame Ouya qui indépend Ayato Bimisa dossier. C'est seulement une histoire à patron. Les patrons qui donnent de l'argent, il a des déboires avec la justice. Comment ils vont partir dans le dialogue? Maintenant, la question qu'il faut se poser. La République démocratique du Congo, c'est plus de 80 millions d'habitants. Tous un problème où ils ont touché matière électorale na Kachambo Canabiso. Il faut que nous solution. Un individu, parce qu'il s'appelle Moïse Katumbi, parce qu'il a beaucoup d'argent, parce que il a été gouverneur à plusieurs années dans Katia, province à Katanga. Je vais ajouter même parce qu'il a métis. Nabaksa même parce qu'il a Bogar. Nabaksa même parce qu'il a président ya tout puissant Mazembe. Nabaksa ebele. Pour naïe, il a un problème personnel avec un grec. Oh ba condamné le na niveau ya justice. Na makambu oyo etali république te. Eza dossier pe bandi lelo te. Lelo mboka na biso to koma ko vivre makambu mususu po mbongo ekotambola na ba avion etinda bato ba brûler mboka bato ba kima dialogue. Le pays est solide. Ozolanda ngai na mboka France na yebi na tango akala tango affaire Elf et Bimaki Alfred Sylvain akufa pe à son âme. Babi a yebi ba secret belé alobaki eloko mo que non soki ya fongoli munoko na epo azaki exil akimaki. Abi que soki alobi kaka fongoli munoko na ye mokili ozika. France ozika tout ça. Une fois on a dit interview à Roland Diman Aérozala souka par Ozala acquitté na affaire ango alobaki non mokili ozika comment le pays est solide il repose c'est du lourd. C'est-à-dire mokili pays nengeza boy millions ata moko to milliards ata moko Moïse Katumbi osomba kimia congolais. Et papita mababi lelo so yo zotaki Moïse Katumbi nyo soniza parce que on s'approchera vers lui mais beaucoup lukaka pa na ozwati yango kuma contre cœur pa na. Bon, na habité ce qui makambozo bozo ke yo ke yango wapi ngai na approcher na nini na lukaki nini on a joué ke pa na zuité bilo comme ça. Faut reconnaître que na tamoro po kina vers lui. Na répondre na question ana. Un jour, na Fandaki, c'était même dans Batongo, 7h, 8h du matin. Je n'irai pas jusqu'à citer des noms. Moi, j'ai une manière de fonctionner. Manière de fonctionner, je suis un kabiliste, je soutiens un chef de l'État. Mais j'ai toujours dit que soutenir les chefs de l'État voudrait dire soutenir le régime. Et c'est inconcevable qu'un ministre, qu'un membre à majorité, même un ami, a attaqué. Tant que attaquer, allez bino et sika bozali bolobanini bo soutenir yete parce que vous soutenir kaka chef de l'État. Les chefs de l'État seuls ne peut pas constituer force et la majorité présidentielle. Il ne faudrait pas que batunaka la majorité présidentielle bazala atteint. Na fongoli internet un jour na moni lettre et comment mia monsieur Mouyambo. Lettre ouverte à Liboso contre Moïse Katumbi. Tozo tanga yango. Lettre ami balé contre Moïse Katumbi. Tozo tanga yango. J'avais une approche, il y a Moïse Katumbi. Moi, je ne suis pas Katangé, je Katangé, mais na Lubumbashi, na Kenda Pena Nkute, na Kenda la Kala, Kota la Ami Moko Boye, mais j'arrive moi Kala, moi Mouké. Bon, Moïse Katumbi avait une réputation. Nakachambo Kanabiso. Réputation n'est ma makasi, et Zaï qui Nakacha Lubumbashi, c'est vraiment l'homme qui est en train de faire des miracles. Toute sa communication, c'est qui a été mise en place. Nous, à niveau PPRD, comme Congolais de partout, et c'est loko otoyebaki. Maintenant, moi, je vois quelqu'un, abandakoya ko s'attaquer na Ekakaboy. La personne s'appelle Mouyambo. Mouyambo, nani, ancien ministre des Affaires sociales, mais va reprocher tala litanie à Makambo, Yemoko Mouyambo à Sala. Sans avoir l'accord, ou même Kosenga Ipa ya Moïse Katumbi, à l'époque, je le connaissais dans Moussika, mais je ne pense pas que lui me connaissait. Parce qu'il y a un même grand prêtre. Nandel Ebsutozoyo Kamasolo, tout ça. Le gouverneur, ainsi de suite. Tout en étant dans le régime kabiliste. J'ai pris sa défense. Nous avons attaqué Mouyambo par rapport à les réseaux sociaux. Il y a des traçabilités à Makambo, Nazoloba. Il y a que ça, là, par après, qu'un matin comme ça, à 8h, il y a quelqu'un. Je vais aujourd'hui publiquement citer son nom. Ezali DG à Digital, Kitenge,
avec na Lubumbashi akomona ba fonction moko na niveau ya nini bon bandoro solana gouverneur il parlait de ma réaction vis-à-vis à Mouyamba qui m'appelle il me dit monsieur Papi Tamba attendez je vais vous passer quelqu'un et il me passe pour la première fois de ma vie l'homme fort du Katanga mutu oyo vraiment oyo batu nyonso ma solo oyo ndenge bandero kokene donc na rozwara téléphone na respect ozolanda ngai na eu téléphone excellence monsieur le gouverneur bonjour non yaka koto na bengisi to solo ndetanga bengisi ngai omoni point de contact c'est que salemi et salemi sikoyo que les restes des choses tina to lobango ezate donc na kende ko luka elo côté mais ezape eloko moko na ebité na souvenir nanga peut-être comme le batu mususu mais na batloka batu bazana ba condition na biso kozana Moïse Katumbi na tango tozalaki wana olobaki obimai maboko pamba en tout cas okosi en tout cas côté wana na ebité hein peut-être ba mususu na ebi place ya yamba batu nyonso te donc ngai Papi Tamba ni aza chaque fois na kutana na ye tchana mutu na okena na bima pamba te ce qui peut au masolo pe et ça boye mo bambo na rotindela azo ça puis mingi azo tindela ngai pe bon ça veut dire que de ce côté-là je n'ai pas de problème avec l'homme je ne peux qu'être reconnaissant mais politiquement parlant il s'est fait que un jour na influence dans la Papi Tamba te si ça ne dépendait que de moi ceux qui n'avaient qui conseiller ancien gouverneur Moïse Katumbi n'engai jamais na tinda na makambo o na moni oyo et comme salema oyo azokende na gauche et à droite pour tango yaki na ba discours na ba penalty ou ba faux penalty Papi Tamba tinda été il commence à s'en prendre na oyo salaki ke ngana yeba esima na ye bon c'est vrai que Moïse Katumbi comme gouverneur il a beaucoup intervenu dans ma vie mais je peux aussi reconnaître une chose on dit Mokonjamboka Joseph Kabila si j'arrive il intervient aussi dans ma vie oyo Mokonzi Mboka ameka ko intervenir na vie nanga pe intervenir na vie nangai ce que ça disent je crois qu'ancien gouverneur Moïse Katumbi est 1 donc s'il faut parler en termes de reconnaissance na terme wana je dois être plus reconnaissant même envers Joseph Kabila qu'envers Moïse Katumbi maintenant est-ce que la personne de Moïse Katumbi pose des problèmes dans Papi Tamba non. Est-ce que j'ai des problèmes personnels dans grand prêtre le roi? Non, banane ni grand prêtre le roi. Ana ba carnet d'adresse na ngote. Azana mbongo o na zana ngote. Ana influence na makambo belé na zana ngote. Mais il s'est fait que place on ba congolais ba comprendre. L'ancien gouverneur Moïse Katumbi a focalisé combat médiatique na ba axe mibale. Axe liboso eza ba médias internationaux, axe mibale eza ba réseaux sociaux. Si on a quatre ba réseaux sociaux mutu oyo na kati ya majorité azana plus ou moins moi excusez-moi na ndenga mabete mais moi aura moko boy eza Papi Tamba alors yango monique lokola bitumba na focaliser ngo kuna ndeto sala kanini tokutanaka côté kuna c'est-à-dire soki ya lobby likambo akoloba likambo te po e Matsa Joseph Kabila Mokonzi Mboka likambo nyonso ya lobby ozapo asani akitisa Mokonzi Mboka Joseph Kabila maintenant moi Papi Tamba qu'est-ce que je dois faire na betele maboko pour dire que vous avez très bien parlé par exemple s'il fait un point de presse nae alors que notre dialogue ezali ponako consacrer troisième mandat à Joseph Kabila que dialogue ezali ponako réviser constitution et ali ponako changer constitution lui il dit que reste-t-il à Papi Tamba de faire c'est de dire que non est-ce que il faut na lobanini que olobi makambo solo pour que opinion et que nous allons dérouter. Ou si je viens dire que Moïse Katumbi a kosi, ça veut dire qu'il y a comme un problème. La preuve est ezali que ba élément oyo et la kisi na katia dialogue ti ezo comme na suka nyonso ya loba na moko o esalemi ezalité. Donc les gens ne doivent pas confondre des choses. Politiquement parlant, il a fait le choix de quitter les bateaux. Ngana koti na katia bateau, na yeba na katia bateau. Il est parti. Il est parti avec d'autres personnes. Bato oba keina yewana. Ce sont eux qui ne sont pas fidèles et loyaux vis-à-vis il y a chef de l'État. Parce que bato wana bazana kacha bateau, ce n'est pas les bateaux Katumbi, c'est les bateaux Joseph Kabila. Alors ceux qui bateau na ba kei, s'il faut parler en termes d'ingratitude, les premiers ingrats, ce n'est pas Papi Tamba vis-à-vis de Moïse Katumbi. Les premiers ingrats c'est Moïse Katumbi et ces gens-là vis-à-vis du chef de l'État. Mais moi politiquement parlant,
Des places oyo, toujours se combattre. Mais sa vie privée. Mamakambu oyo etali, ceux qui le na kutane na nzela. Par exemple, na habité à moi qui ya boya, mais si on a moni na obeng excellence bonjour, avec ma respect nyonso on a message na opesa na rolungaza problème na yete po mamba politique on peut ça compliqué. Est-ce que absence ya Moïse Katumbi na Papa Tshisekedi na kati ya dialogue est ça remarquable ou pas? Il y a un comme na zolo bana OK, le problème n'est pas la absence ya batu, le problème c'est le problème ya pourquoi batu bazate. S'il faut que baomi balé bazala pour que bazala et que mboka il faut zika pour baomi balé bazala, mala mboka résister contre bango. Mais s'il faut que baomi balé bazala pour accompagner le processus à paix. Et là qu'on est empêcha. Na gouverneur Moïse Katumbi azwa ki direction el bosso ya malamu tomonier abengsi ba avocat panel ba avocat pour dossier judiciaire c'est traitement ndenge wana et c'est traitement autrement plutôt yo yebike bazwa kizira makambo onaza innocent obani lobbying na yo avec des avocats au monde yo kelaka tel que Eric Dupond-Moretti baza batumo so aleki na presse à lobby sera dénoncer loko et que na kati ya procédure et loko mo ezaki réellement redénoncer monde royokelae et ça peut influencer ba juge na niveau anini oyo abandi na moi direction ana justice et PC confiance et lobby que non voilà ba tie mandat d'arrêt contre yé pour se défendre mandat d'arrêt zali à 15 jours renouvelable pour que mais ba lobby qu'il faut nous se faire soigner a comme na kati ya libanda combat na liboso comme contre justice oh ayamba dari loana kati ya poto États-Unis faut publier image bangi ba lakisa que non bango nde bato baza bato puissant ba porter plainte aux États-Unis d'Amérique tout ça c'est la suite en gros ba faire disparaître ba juge ba ça est-ce que c'est comme ça je n'ai jamais vu au monde mutu moko ainga se défendre dans le dossier judiciaire à ça là on pas des pratiques de la mafia parce que ba pratique wana ceux qui bato azo conseiller azo yeba yango te je vous dis qu'il est mal conseillé ndeko nanga pona ko sukisa na sujet wana mbongo oyo ancien gouverneur Moïse Katumbi a dépensé. Pas à continuer à dépenser au prix de chercher sa liberté par la rue. S'il mettait ces moyens-là à sa défense, prendre une très bonne défense, manifester par acte à bonne foi, alors mbongo ebélé à dépenser mbongo ebélé. Immeuble wana, je ne sais même pas si c'est la valeur que 1 million ou 5 millions, je ne sais pas. Il pouvait même manifester acte à bonne foi, qu'on remboursait. Il ne pouvait même pas avoir une condamnation. Condamnation ya ba peine moko tina niveau prison. À quoi kozwa ngote, il pouvait seulement manifester sa bonne foi, qu'on rembourser, qu'on reconnaître ba fait. Bon, les juges allaient kozala un peu moins nini oyo. Mais le problème qui est là, chaque fois que Moïse Katumbi, et ça je l'ai vu, ne loko tant que ça la muyambo. Je suis parmi ceux-là, so azo landangai, so aza honnête na kati na yemoko. Akoyebisa yo. Je suis parmi ba oyo qui était dans parmi Minoko et Lobelakae, oyo ba convainca qui est na sens nyonso à réconcilier avec Muyambo. Je suis parmi ces gens-là. Je l'ai dit vraiment na komba nzamba zotala ngai. J'ai tout fait pour nous convaincre. Pour nanini. Na qui excellence. Muyambo est en train de parler des choses aux ezali pertinentes. Muyambo lettre nous à la coma. O lelo na yaki na kutana na gladi na 11h10. Toke okutana na ye na magasin tel na magasin tokuta ki vigile batu bayaki basali bodo il essaye de documenter na ba lettre na ye on n'avait pas d'éléments pour nous répliquer yango mona batu nyonso ba kenya na ba réplique à Muyambo tozaki superficiel mais lui il était là il était na ba fait moko zaki probant moi j'ai dit na gouverneur Moïse Katumbi chaque fois que j'ai fait une émission à son profit na ndenge ye azaelaka ko kansete papi tamba nous allons moi quelque chose. Nous allons moi quelque chose. Mais à un moment, ce que lingi mutunandenga solo, tu dois te poser la question. Est-ce que c'est vrai que ce qui conflit Muyambo et Oumeli, ngai papita, mais on s'est retrouvés. Dans le sens nini, on a ça la bémission, il y a un foot à bémission, peut ça au moins quelque chose. Et ça peut être logique à ma camarade Moussous. Bah non, on a un conflit avec Oumela pour comment qui business. Ngai ba camarade mususu ba telemelanga mais ngana convainca qui na bino toyoka ba yoka na Muyambo lelo
plus azosala makambo azosala na opposition na rassemblement côté na ba mbongo basala bo et tout ça et comme il cop eza pe na batu o bazali na moment oyo bako sepelate Moïse Katumbi un jour à s'arrêter allo baka ke na moni makambo na osala les hommes betika na zwa direction mususu na luka nga kimia na luka boye tout ça pona bango ba mbongo o bazozo mo bazongo susu ezate yende esika azali nde mutako yeba ngai papi tamba na problème na ata mon côté mais politiquement parlant nous sommes opposés maintenant papi tamba a son style papi tamba a son caractère na ndenga style na ndenga caractère papi tamba ba président Tshisekedi ba président Kamere ba président Martin Fayulu ba président Franck Diongo ba monseigneur Monsengo et arriva que les lopé va contredire ba contre chef de l'état mingi ba benganga ikeo nazana haine contre président Tshisekedi on nazana haine contre président finalement na comme na haine contre Mututu non et y a un style nanga moko boye ceux qui boye ko attaquer ndako ngape na sani ni nazo répliquer mais ko répliquer na répliquer ou attaquer ndako wana na style à papi tamba ça ne veut pas dire que tout ça un dialogue sur le monde président Kamé na respect nyos président bonjour pour la ligne pas président parti politique à mutu pambate est-ce que ozong c'est la rambotete ça ne veut pas dire que na problème na bango yo ansi le so ngana mon président Tshisekedi dans beaucoup de temps président Tshisekedi mais na biso ki mloko la ngade la zao na la chance te il faut na za par exemple au président Tshisekedi ba bengisi par exemple non dit pas n'habiter côté moi zaye moko toi azaka na maman Marthe dernièrement na matanga moko ya journaliste mon papa nga kufaki na komi na matanga na moni Félix Azoya akoti na matanga bon nga zela ta mbote mais pour mutu akota mbote bon peut-être amona ingate vous comprenez mais c'est une occasion na so ezaki papa Tshisekedi ngam na nga telema bonjour président pour na matanga bato azaki belé biloko belé mais so na mekana ndenge mususu finalement ça il testament pour bande koana bazala intolérance moko donc ngana besoin de vivre place ba on baza na eka bona respect nyonso na gunza mide biso ba Congo balaksa biso na ebo président mais respect ba okansaka ke mais respect na lobby et comme il dit donc pour la bango donc papi tamba faut obomai na ebité. Merci beaucoup papi tamba azo répondre à ma question ya Gradi Mouya. Alors papi tamba lelo tozali na actualité mususu ezo dominer na kati ya RDC ezali ya marche ya le 19 septembre au tikoleka et papi tamba tango yo moni nyonso o eleki le 19 et tant que oza molobeli pe na kati ya PPRD okoloba no eloni na o nyonso eleka na marche wana nga eloko na oloba eza ko tirer ba leçon ko tirer ba conséquences oyebi mboka na biso RDC to uti musika to kutana mambo belé to lobela même ba makila ya ba congolais ebelé to lobaka to koma lelo 6 millions 12 millions 10 millions to yebaraté des morts pour na mambo etali politique et pe sa vie et pe sa liwate to tikaka ko instrumentaliser population beaucoup plus de mambo lokuta oyebi ndeko na ngai ba oyo ba bengisa ki marche ya les 19 otali na kati na bango François Lengankoy ancien ministre aza zobate otali Franck Diongo député aza zobate otali ndeko na biso Félix député sauf que tant ba checker pression et pas zacle boyebiga masolo wana otali ba Jean-Marie Kabundi secrétaire général à pays des personnes député azobate otali ndeko na biso Martin Fayulu député aza zobate président Fayulu na kati ya parti na SID so bango nyonso wana basangisi mayele bakisa milisusu bayebi bien que pour seni et convoquer scrutin présidentiel il faut seni ezalana fichier électoral bayebi très bien que na mboka na biso seul fichier électoral tozana ngo isa ya 2011 avant dialogue ba expert ya Nations Unies ba expert à OIF ba expert ya monde bo kilikili dernier rapport ebimaki ba expert mo ba américain ba expert indépendant ba rapport na bango nyonso eza unanime que fichier autozana ngo sikoyo moyen to utilisons pour l'élection ezate par rapport à quoi premièrement c'est un fichier incorporé ils ont prendre en quantité
plus de 10 millions de nouveaux majeurs. Pendant qu'on peut ça idée, président Tshisekedi na président Kabila, en 2011, écart est à moins de 3 millions de voix. Font la constitution na biso Otobenga Kabuku Likonzi, article 161. Et le bien congolais nyonso, sera mon droit né constitutionnel moko, ezali lésé. Azan a droit qu'on saisit cours constitutionnel. Alors, quel est le droit constitutionnel à 10 millions de Congolais et qu'on a lésé? Au Bazali, n'a qu'à afficher en côté. C'est article 5. Article 5 de la Constitution a le lobby. Okay? Congolais nyonso au Azan a 18 ans révolu. Azan a droit au nini à voter. One est le premier point. Bazan environ 10 millions. Deuxième point. Au Tali en 2011, tu as un système d'enrôlement. Tu as une élection. Enrôlement, il y a ça. Parfois, dans le cas, il y a 2 mois pour enrôler. Il y a 2 mois pour voyager. Tu as une distrait. Et l'équipe déjà. Ça veut dire que l'élection, au salle, il voter. Pour s'enrôler. Mais l'obité aux Congolais, l'obité aux a droit de voter. Pour 18 ans révolu. Mais au participer à l'enrôlement, au salle, il y a auto-exclusion. Alors, si ils ont en 2011 plus de 8 500 000 Congolais. Oyo, bah s'enrôler quitté. Bah s'enrôler, mais bah ça a droit au ça nini, bah voter. Ça ne veut pas dire que bah ça exclut à voter libéla. En 2016, bah ça peut na droit bah ça nini, bah y a qu'on voter. Et ça dit que fichier Oyo incorporé bah voter. Quand on a catch fichier Oyo depuis 2011, si le auto comme en 2016, bah expert bah estimé que bah oui, bah tout bah koufa. Oh, bah, ça a une carte d'électeur. Oh, bah, ça enrôle en 2011. Bah, ça environ 1 800 000. 1 800 000, encore un chiffre qui peut faire la différence entre 2 candidats. Bah, que non, et qu'on consacre tricherie. Tant qu'on a un dialogue, général Djandéré, il y a OIF, alors qui est là, comme on rappelle, si conseil de Congolais. Alors que, ce qui est affiché, tu as accepté, mort, va voter vivant. Pour 1 800 000 wana tchala mutu na ok les lois de konanga kufa me carte d'électeur et tikala il y a le droit na pototé dans le système moko boy awa moi administration ça na moi problème 1 800 000 carte d'électeur na ego komani ego koma électeur moko fictif to lo ngena wana tangu M23 ba yaki kozwa kokanga parti à Goma na ba est ba masisi ba runaga ba côté nyonso na ba yiba ki machine ya seni. Basala ginini ba multiplier ba carte d'électeurs ebelé do ba rwandais ba ougandais ba quelques burundais na est kuna mingi baza ba congolais te mais ba se retrouver avec ba carte nini d'électeurs mais ba carte d'électeurs ya moniato ba osala nini ba roya ko voter alors que ça interdit selon loi électorale. Problème nini sous au moment que tu as plus de 500 000 doublons ba osala enrôlement côté au s'enrôler. 3 mois après, on s'est retrouvé côté M. Soké sur s'enrôler. On s'est retrouvé 500 000 doublons. Ça veut dire que c'est un fichier infecté. Le fichier wana est un fichier onde et pelisaka moto na kachamboka. Et ces problèmes ne commencent pas aujourd'hui. Et là, le problème est bandi au dénonçant en 2011. Donc comme en 2012. Oh non, c'est bureau Seni Ekende. Bureau Seni Ekei. Va retarder ma camp. On va changer configuration à Seni. Loi électorale et comité na moya juillet je crois 2013 va installer bureau ya sika Seni. Maluma loi ya bimbo loko ezabo eto bana élection locale puisque to za na reliquat élection locale. Oh non, c'est donc élection locale to bana so enrôlement tout ça européen ça Joseph Kabila glissement. Bolingi enrôlement té. Pour na fichier sika. Bo réquiser fichier wana. Majorité est un projet d'identification population pour tous avoir carte d'identité tout tika membre enrôlement bolingi angote bobimisi wat na balabala à l'époque avec caméra en tête nyonso oyo bazo proposer pour na to constituer fichier au sala élection consensus ezo zo maté mokonza moko bi non mikolo zo poussana a comme na 2015 a boya peut-être toza très suspect pour oya lobby na kanaye aye ko proposer bozo boya madame boya to solo là to résoudre des problèmes wana ndeko na nga zo loba na yo congolais yo kangai soki un opposition andima to bimbongsa ba fichier bandakala to zo consensus soki opposition andima ki maramba onip
auto yaki na pour l'identification de la population. Ce qui opposition à l'anda qui condiment en dialogue, tant chef de l'État depuis moins en mai 2015. Tu connais déjà le dialogue, mais les autres sont le baboué. Tout ça dans le contexte de la campagne. Il y a un dialogue, on a commission à mesure de confiance. Pour la première fois, et j'ai salué cette vérité, j'ai salué ce courage. La majorité a reconnu une partie à responsabilité pour l'élection et ça limité. L'opposition aussi a reconnu une partie à responsabilité. Mais les rassemblements entrent dans une logique de dire que non, Bango Baza responsable de rien. On va faire nyons oyo, na décrire yo. Bango Baza responsable de rien, Seni est alibisoté, le 19 septembre, convoqué scrutin. Avec quel fichier zalité? C'est un discours très dangereux. Et ça discours, moi, Batouaniba pédi sa moto. Ils viennent en disant que Seni, Aguaropé sa yango te, mais bisotozo, il y a pour peuple à ça la boye, yango monaki ba préparer qui yango déjà. Nakati ko préparer mbongo yaki, ba cocktail molotov et salemi, bana ba sombi ba essence, ba ino ba sachet, moi ba instruction epesamaki, ba petit musu sous la veille, ba mais la bière, vieux. L'œil bo mona makambo le kapso zo ki yango loko la blague. Mais monsieur Papitamba, na nyonso wana oyo uti ko rencontrer, ce qui est si boyeba ki yango avant, pourquoi vous pensez qu'il sous accord que journée on a isalama parce que boyeba déjà qui est incendie ko ça pour total tout monde qui message pesa qui déjà lancé que jour wana boyeba ki makambo ko salama. Alors pourquoi vous pensez bango sous accord que ba ça la marche? Omoni eloko moko eza important boyeba na kati, c'est que avant marche wana opposition bayambi papa monsieur Tshisekedi. Opposition le 29 juillet, basali meeting. Makam nyonso elekaki normalement. Tant ozo yoka, o vie lobi rozala boy. O kuna basali boy, bokolo badini ngo isa acte isolé. Pour la nini parce que opposition a pesa ki ba garantie et pas gouverneur excellence André Kimbuta que non eloko rozala te. Tala. Mais bino boyeba ki eloko isa. Non, nabi que bozali na debiloko oyo et pesa yi confiance. Tant bozo yoka bon mon onga le reza ba acte isolé bon ndimi vraiment te omoni moto oyo akenda ko boma mutu azumbeli na ya bongisi a partir ndako bile lo mutu akufa na okenda ko boma ye azumundu ki akenda ngo yenda yebaka ka ko boma mutu oyo ba bomaka afandaka akoyamba yo pa yambi yo oyebo boni ayamba ye bombeli chu pona nini po ayeba ite bazo ko boma ye biso siko jour wana opposition ayaki ko boma biso Toyeba kindete que jour on va préparer qui tina parlé du peuple ezika. Moni Martin Fayulu 4 ou 5 jours avant. Aloba qui na jeune africain ba Hollande exemple à Burkina Faso. Bon biso toyebika ba loba Burkina Faso banda kala. Nzokande ndenge Burkina Faso ezikisa kinini parlement biso toyeba kité. 2 jours avant, Félix Tshisekedi un jour avant aleki na Top Congo. Abi que non azo que les gens mboka mawana makambo oyo ko salima. Bon on est jusque là. Moi, biloko mususu, et yaki na ba signe. Bozo landa on bozo ndimate. Ba comme jouer bozo parler du peuple, ba minoko ba leader mususu, non, ba sala rande ba sala na Gabon. Ça dit ne ba tumba ki susu Assemblée nationale. Tout le monde a le roi liseki. Mais tant ba komi liboso, ya ninyo, ya parler du peuple. Oyebi ke ba ngi ba franchir na mur. Ba pauvre policier ba sala ki wana, ba yaki un armé te. Pour qui a encadré marche moko pacifique bazaki pena meeting doté pas même soit qui armé kobeta masasi pe kobeta masasi ma manifestante bango bazoya avec détermination na babilo ko nyonso préparé ba franchir palais du peuple pour ba tumba yango avec à la tête ya cortège Félix Tshisekedi Jean-Marc Kabundi wana na nyoyo Martin Fayulu bango nyonso eloko moko kake bikisaki ezali ke tango fort. Mon tango fort, le soldat FARDC. Bien habitué son nom, les Canadiens comme par hasard, ce qui comment. Mon est loco et salaire qui est loco, moi ça maté. C'est à partir de la surprise ouana, de tout le monde qui tobi tout le monde qui joue ouana, bah tu vas préparer qui complot contre Mboka. Voilà. Mais si qu'on a autant là, bah tu vas préparer complot pour Mboka. Bah bimie belé déjà après sous. Bon, moni déjà va bien belé beaucoup mieux que sous marche. Est-ce que vous avez sûr que non des populations a déjà belé dans dila bon beaucoup quoi arrêter marche là. Te marche ba pesa ki air na bango. Ba biro banda midi
route triomphale, kendetina échangère. On dit trajectoire dans mon marche, yangoana. O ba on batrasaki. Non, midi on a pour ba comme on a échangé mais kolongo on a place ou ba destination na bango, place bazala qui zaki méditer alors. Yango kamnazo lo banao. Air à marche, il fallait banda midi. Maintenant pour ba comme midi na marche, faut ba longwa par-ci par-là. Est-ce que ba longwa qui to à partir à place bazala qui ba bandi kotumba. Yebisa ngai. Quel est le rapport entre na 7h30 batumbi déjà école de Sévigné na Bandal et zali nzela na bango okende marche ou pas? C'est-à-dire, c'est qui prémédité. En réalité, bah croyait qu'il n'a marche. En réalité, pour eux, nous avons un jour au tel niveau bah tambola qui yo so kende. Tout quand ça marche n'a pas perdu. Et le bon on va ministre Mende. Bah liboso na mona marche sans calico. Mon biso ta oh non, Joseph Kabila Oumela. Oh marche na biso PPRD viva. Oh boy tout ça, au mona ba calico, au mona nzela bo tambola bazo yemba. Jour wana na place ba calico, na place ba nini ezaki be sens. Ezaki bambeli et plus grave minduki bamisu stit sikoto zo baté bazuli minduki yango wapi ezaki stratégie olinganko ya lobai ke bazana 12 points ya départ biso to kanisa eza 12 points ya départ pour ba kokabisika wana nzo wana ezaki 12 points ya kotumba mboka wana eza biloko bayeko boma biso to yebaki te ozo landanga mais bango bato bayeko boma biso na ba réunion na bango basala bayebaki ke jour wana bayeko boma bato bon. Moi, personnellement, je vais quelque chose malheur est bon parce que et le basali et permet de yeba ndenge bazali. Le roi to yebi ndenge bazali. Si monsieur bayo senga permission pour ça. Non mais ça question ndenge on a été il faut doubler vigilance. Il faut doubler vigilance. Nani si gouverneur ndeki buta aux la conséquent. Tant à refuser à marche à PPRD ou à majorité. Auto refuser msuswana. Tout ça calme. Ça veut dire que tu yebi na sens di na minute oyo tu as ramené un gouverneur na kati mboka tu as appelé un service à sécurité pour maintenir ordre dans le public. Donc moi je pense que face à un mouvement oyo kotumba mboka na fanda na France ou na fanda na France na mona moi mukie que mon pour mon pe armé pas bimi ba bien opération Vigie Pirate ba otambola par-ci par-là. Air Moropé, tout le monde a belé tout ça pour nous permettre mboka sécurité à maintenir. Sécurité à Congolais les Kenyans. Donc je pense que nous avons des policiers, nous avons FARDC, Betari Bato M23, nous avons la garde présidentielle, nous avons unité spéciale à la police, nous avons la police dans son ensemble, service à sécurité Nyonsoana, mission Mongol Bossé Zali pour nous battre là. Sécurité congolais. Aujourd'hui, ils sont alertés que l'opposition et ça la marche pacifique. La marche pour Tumbamboka. Alors pour éviter Mboka Tumbama, ils doivent prendre leurs responsabilités pour sécuriser les pays. Mais c'est pas Tamba, soy totali la police na kati ya journée wana na marche wana. Rôle ya la police est akini. Ti peuple bimi bandu ça marche. Rôle ya la police est akini. Voilà, la police est allée pour encadrer marche. Est-ce que c'est là qui a vraiment dengue isengaki? Mais marche et banda qui té. Tant bandi ko tumba, bandi ko saba des autres à partir à 7h30. Mboka déjà bandi ko zika. Le gouverneur a fait quoi? A annulé marche wana. Je ne sais pas. So batio le na place à gouverneur, batio na place au Kambamboka lokola Kinshasa, oyoki déjà bat bazo tumba. Na ba mituka, na ba bis, na biloko ebele. Ayo lobby que marche terminée et continue. La population lobby sur basala imakamo parce que la police déjà des bandits ko attaquer bango et tant la police est bandit ko attaquer après bango ba répliquer. Toti kaba lokuta wana. Omoni mwana o azana bandal. Asali ba acte ndenge moko na mwana o azana masina. Asali ba acte ndenge mwana o azana njili. Siko yebisa ngai ba pillage o basala ki wana avant ba air ngo ekoka. Yango ne marche. Bami tuka batu baziki siwana ya onde obi que police et non ce n'est que tant ba poser ba acte nde gouverneur alobini ke ba disperser bango pour la nini a interdit marche. Je le vois partout dans le monde et zo kamu isanga na RDC ba imba mona comme étant une provocation partout dans le monde. Une marche est dégénérée na kati mboka France tozana unité moi police ba benga ba CRS tant bayaka na matraque. Osadi na kidiba pe okozwa ku ya matraque pour ba disperser bino ceux qui mitindo eye.
il faut respecter la police. Si la police est yaki, ko disperser, ba obtempérer quand on a la police. La police n'est pas soin. Il pouvait redemander une nouvelle marche, babi que nous allons mieux nous organiser par rapport à wana. Mais tant bino bo monique, il faut affronter la police na kachamboka. Ça veut dire que vous vous considérez comme étant une milice. La preuve, bo tumbi na ba policier, bo violer na bana. Bablu ko ba sala ki mais eza degré moko ya manque d'humanité moko na éviter ce qui il faut to battre massima politique. Il faut to battre massima politique pour justifier ce genre de choses. Non non non. Quand vous êtes un homme raisonnable, quand vous êtes un homme osant la moins d'ambo humanité, vous reposez ba acte wanate. Monsieur Papi Tamba, après cela, il y a au télémi, au bino, le coup la bango basali, vous biso petit katozong si la bango revanche. Au moni, bon, je ne sais pas si je vais m'expliquer le Congo combien de fois. Nassi n'a s'expliqué moi mouké na ba chaîne concurrente moi mouké ebele. Il faut mona et le retour benga réaction moko spontanée. Naza communicateur à majorité présidentielle. Au moment la place nga azali na lobby. Communicateur mususu sans que to zalanga na eto kutana. Côté azali à lobby. Mususu côté na epé à lobby, c'est l'expression de la colère. Parce que nous avons été malheureusement et ça peut-être il fallait jour wana to éviter na biso que nous mona ba constater ba dégâts wana. Tant que constater ba dégâts wana, je vous dis la vérité, ozoka peut-être li solo. Na iPad nangai, nazana quelques images qu'on a filmé qui. Je vais le dire peut-être aujourd'hui. Et ça n'a pas groupe belé pour tokene ko visiter na ba petit belé. Bazo manquer biso respect, bazo manquer na mi kondi respect. Bazo ba ke biso peut partir mo kimi eleki. Otala boy tout ça. To comme une attention, non pas makambo auto vivre. Na tension même na ba base. Ça veut dire que tout le monde était excité. De façon spontanée. Mais c'est vrai. Toi, tu es un Congolais. Nga papi tamba, nenaza awa, na webso vérité. Les lois diminuent mouké. Nakala, je me réveille tous les jours avec des menaces de mort. Yo, toroboma yo, torosala boy, torosala boy, monzamba sala grâce na kufate. Mais je ne pense pas que ceux qui lobby nango na ke na kufi, on va conclure que pour batu ba menacer ngai, nde ba bomi ngai, la question qu'il faut se poser, ceux qui n'ont 100 menaces, qui parmi ces 100 menaces muta bomi ngai? Papi Tamba n'a pas lancé un appel pour dire aux gens allez-y. Papi Tamba dit que pour l'avenir, nous allons installer un comité d'accueil. Vous savez ce que veut dire un comité d'accueil? Le comité d'accueil, c'est que si vous voulez venir, kosala makambo. Beaucoup de comités et qu'on réagit à coup sur coup. Voilà ce que Papi Tamba a déclaré. Nous allons réagir au coup sur coup en mettant en place un comité d'accueil. Un comité d'accueil n'est pas un comité d'envoi. Mobiliser ma base nabiso, mais il ne faudrait pas qu'on m'impite moi fait moko qui ça me dérange. Ça me dérange pourquoi? Parce que en tant qu'humain, je ne suis pas. En tout cas, je n'aime pas faire du mal aux gens. Des gens qui connaissent Papi Tamba. Il y a un moment qui même n'a comme au point, ça a encore été mal compris par d'autres personnes, n'a comme au point au sein de pardon de militant IDPS. Dans le sens, ce n'est pas parce que j'ai commis ces actes, mais c'est juste parce que je reconnais que bon, moi Kanda, il y avait une parole de trop. Au Kouti Bazana Dey, au San, il faut être apaisé. Au Ibsa Bangote, que bon, son à l'Oba qui ne décommine au Koufa, à Koufi P à solo. Alenga pe na robani que sali bien denga kufi non bolim sané na loba ki na eba itera kufa lobby il allait juste à langage au sanya quoi peser mais ça me dérange les autres déranger nga mingi pour eza nature na ngaité eza batu mususu ba na vu ba message mo sala mabe hein rosa pas bominer mutu il s'en vante nga na mona batu mususu surtout bande commission combattant na poto ogo ba beti papa kengo mais okepe na réseaux sociaux ba c'est peine na ngopé Merci beaucoup, M. Papi Tamba. Ma toute dernière question. Total Lelo, Tozo Kende déjà vers décembre, le 19 décembre. Et Papi Tamba, Batnyo Soba Congolais, Soba Zolandayo, Yozana côté majorité. Est-ce que Kokiko Yepsabiso Soki, c'est vrai, l'élection et Kozala? Et Soki, l'élection et Kozala.
côté na bino est-ce que président Kabila akozonga lisusu soka kozonga te bobongisi déjà mutu parce que mutu pesinga question oyo alobi yo o ataka ki pe côté na bango olobi que non est-ce que bango déjà babongisi mutu bazo préparer déjà mutu yango pe bango bazongiseli yo alobi est-ce que bino pe côté na bino soki président Kabila te bobongisi déjà mutu oyo akobima côté ya PPRD. Et ça très simple. Côté na bango, mutu nyonso aza na droit ko se présenter. Mutu nyonso. Ata l'essentiel kaka Alexa âge oyo constitution et au senga pe a jouer na ba droit na nyonso aza na droit wana. Côté na biso ba te belé ba na droit sauf mon konjamo Joseph Kabila. Mais jusque là non on peut vous pointer te constitution de et lobby. Là n'a très bien. Constitution et lobby qui est dans l'article 220 qui a coquille qu'on s'est représenté une troisième fois. On les a ngaïté mnazo lobango constitution. Auto bengi libeko mibeko mokonzi ce qui libeko nini ba lobango na lingala. Dans la majorité mobimba kaka yé Joseph Kabila na ba élection ekoya. On a droit au nini qu'on s'est présenté. Donc et pas na bango c'est des bons droits. Est-ce que possible de se préparer? Mais pas na biso, question ba retourne ceux qui Joseph Kabila s'est présenté. Et ça question commis sans objet. Biso la majorité, tous après les lotés, tous à la pré banda lobby. Et une fois qu'on jambo kayamba biso na kingakat. Alobaki que tous après na bilo commune. Et donc biso tous après pour la paix, tous après pour la élection, tous après pour la dialogue. Et ce qui est la guerre, et oui, tu as prêt pour la nini, pour la guerre. Ce qui est même si la guerre, alors qui a une fois, habite tu as awate pour la guerre, tu as guerre mais ce qui est comme que non, balingi ba solution nyon soit qui miate, tu as prêt pour la guerre. Banda kala loba qui a, tu as plus d'un an. Biso majorité présidentielle, tu as un problème te. Le coutande autour il y a dialogue. Lelo bato azotuna o mituna otuna nga yebisa bango ba yebisa bato nyons o bakosa ba yokana soni dialogue et que consacrer troisième mandat Joseph Kabila faux naracha dialogue mutalobeli yango azate dialogue et ko réviser constitution faux d'abord ba iba mécanisme o esenga pe réviser constitution te dialogue et ko changer constitution faux ba epé ba mécanisme o échanger la constitution te donc lokuta ya minene et mba nango papa na biso lombo makiadi bango nde basa nini ba ngo tubela et pas sango mikonzi sango mokonzi plutôt ba lo ba ke to kosela ki dialogue na papa Joseph Kabila makambo pamba omoni eloko senge basala mais biso majorité tozo zela dialogue est un accord politique calendrier ko za publier to se préparer na makambo oya candidat na biso azali te tobongisa. OK. Merci beaucoup. Wana tozaki obeta lisolo na mwana mboka Papi Tamba boki bino moko ndenge apesi ba réponse na ba question nyonso tobongisa ki pona ye. Quant à moi ya kopesa merci na batu nyonso balandi biso na kata rdcongo.info.fr. Monsieur Papi Tamba tokomi na suka ya interview na biso ya mokola lelo ebite soki oza na question na réponse moko okoki oloba par rapport onga na tuni yote. Non, mais là on le bezate zaka ndeke kimia to senga kimia et ça ngaka pasi bande ko na biso ya rassemblement depuis makambo eleki ata mon côté a eu parole aloba kimia papa na biso Tshisekedi ya na RTBF na yoki ata langage ya kimia te pona ye ba oyo ba kufi na PPRD baza bandindi Congolais babomi na balabala na bata rassemblement baza bandeke ba siège ba parti na biso batumbi eza ba nid d'oiseau eza même place au sala bilanga c'est-à-dire il faut retomber na pour et permettre fertilité ba sala bilanga et pas na bango mamnion so na etali bisote etali bangote et pas na bango eloko kaka ba tumbi siège na biso ba salibo et tout ça moni manque d'humanité wana eza bien mingité. Pas la biso la majorité, monter ma passe na oba sali biso mais monter ma passe teme OEP et ça est dans des compositions. Hein, to linga congolais nyonso. So bazan pour ça va diriger Congolais lobby, va comprendre que votre majorité peut va congolais. Batika va un numéro boyé vis-à-vis à personne chef de l'État, ça ne servira à rien pour nzamba otika été, biso peut otika été. Merci beaucoup. Là c'était monsieur Papi Tamba.
na micro ya Gradi Mouya Ibengi de la presse congolaise et le bas grand prêtre César Ngadi Kleboa balobi na système ka ya Kleboa tozokinde na bango tokokoma na bango tina suka parce que tout le monde est d'accord. Et quant à moi de Dieu merci à Mamé Milinzemba na Londres, Claudie Koumanzamba Norvège, Kabaka Bangu Chikuna les champions, Rex Mbuluku balobi casque bleu yo Hollandi émission oyo na pesi ba fidèle nyonso ya RD Congo Info merci parce que bo CP là bo kangama boza toujours d'accord na kati ya RD Congo Info to éviter to komi déjà na suka. Merci beaucoup donc na pesi bino so ba ingénieur Kelly na sima caméra